bonsoir. Na bisika nyonso bozali kolanda ngai. Lola na bino yeyo. Mwa na bino yeyo. Leke bakulutu na yeyo. Napesi merci mingi na yawe njambe ya Lola. Na ndenga pesi nga lisusu makasi ya koya liboso na bino. Bo s'abonner, bo partager, bo like, bo aimer, et au salangai bien, ba conseil, ba remarque, naza vraiment na besoin nango. Ndeko apesi lisolo, aza awa, alobi ndeko bete lisolo nanga, poto sunga na to zwa mayele, mokile tondisami na makambo ya ndenge na ndenge. Tomoni titre na biso, kozanga koyoka. Eza na ndeko moko awa na poto, alingaki abala, ameki pe awa na poto pe koluka esimba kite. Alobi tika na zonga na Congo, na mboka esika na uta, balukelanga mwasi kuna. Abengi tata mwasi na ye, na Congo. Tata mwasi wana ye mutabokoli ye. Abengi tata mwasi lukelanga mwasi. Tata mwasi atuni obongo kuna. Abiseke no koto ye simbi penza te, yango na préféré o lukelanga ye kuna. Tata mwasi alobi problème ezate na kolukela yo. Tata mwasi bani ko luka. Na quartier na bango, ezalaka na famille moko déjà kuna bazana mwa ba jeune fille ebele. Tata mwasi asepelaka déjà na bango. Donc tangu likambo oyo ye ko komela ye, oyo mwana na ye abengi ye ki tata mwasi lukela ngai mwasi. Akendaki na ye musika te. Abina kendeka na famille oka bazaka pembeni na biso awa, na sepelaka na ba jeune fille wana bazalaka kuna. Na meka kene kusolola na bango. Ake kusolola na bango. Atalisi bango mposa na ye. Alobi na bango nazana mwana na nga ya mobali na poto. Azo luka mwasi ya kubala. Nga na sepelaka deja na bino bandakala. Yango na moni na okende musika te na yeka kepa na bino. Soki mwasi ya koyoko mona na awa. Po mwana na nga wazana poto abala. Bandeko to landa mukili makambo. Wana siko tata mwasi abandi ba démarche. Ake kosolola na famille moko songolo. Po na musika asepelaka deja na bango. Balobi oke problème ezate toyoki yo mama kende na yo. Biso moko tokotikala kosolola na ndako awa tokopeso réponse. Ndeko wana kena ye, bango kuna batikalaki na ndako. Bameki kosola na likambo yango, moko kasi na bango na ndako andimi. Mais azalaki na mutu na ye o bazako zalaka. Malgré mutu wana possibilité ezalaki penza te. Ti bavandaka na bango donc ezalaki penza to vanda kaka, mais possibilité ezalaki te mende bolingo ezalaki. Mwana na mwasi penza ezalaki na bolingo na mutu wana mais makoki ezalaki penza te. Alors, tangu likambo yeye andimi. Andimi parce que ye mutazalaki neti mwa mukolo, baona musu bazalaki baleki. Aye kondima, babengisi mama wana oyo ayaki ko solliciter mwasi epa na bango. Bayebise ke oui, toza d'accord. Mwana andimi. Yo solola na mwana no na poto. Talisa ye. Biso toza na problème lisusu te. Tata mwasi abengaki mwana koto na poto abike oui na reçure. Na zu mwasi tokobala. Basololaki, babenganaki, ndenge kezalaka. Mobali na mwasi pe basololi na ndenge kezalaka ya mwasi na mobali. Ndeko koto na poto pe ameki pe kotuna pe mwana mwasi kuna ozalaka na mutu kuna te. Mwasi répondre ke nazalaki na mutu mais tosilanaki na biso. Yo soko za na yo vraiment prêt ya kobala ngai
problème ezate naza nanga d'accord. Mwana mbala lobi ok problème ezate na yambio na mutema kufungwama nga na kubala yo. Me mwana mwasi wana Kishasa na mutu na ye baboya na kite. Bazalaki kaka. Bazalaki na bango ko continuer. Ba parents na ye bayeba kite. Ezalaki kaka seke na ye moko na camarade ne moko bazokanga na kamingi tete na leki na ye moko na ndako pe kuna ayebaki. Me baboti bazalaki ble. Tangu noko na biso kotoyo ya poto atindi enveloppe. Asali sali makamno sondingi salaka pona kokanga pena mwasi bien. Ba parents bafandisi mwana na bango bayebisi ke tozwi enveloppe bato. Tata bato ami bimise pa na biso. Makambu eza sérieux. Yeba ndenge ya kotambola. Soko zalaki na banzela na yo songolo pakala kata. Tia sérieux na vie na yo. Libale yeli yo luka moyen o saisir opportunité oyo. En tant que baboti basalaki devoir na bango bapesi toli na mwana bandeko. Mwana lubi problème ezate mama nga mona zwi chance libala poto. Bobanga te mama eko simba. Njoka nena sese na mobile ne wa Kishasa wana basila na kite. Azalaki kaka na bolingwe pa na ye. Malgré garçon ngo possibilité penze zalaki te. Mais bolingo ezalaki entre bango mibale. Ayebisi ye peteke azwi kope libala poto alobite. Azokende na onkaka bongo. Nanda ko ba parents bayebite. Mais camarade na ye moko bazako kangana ka penza tete ayebaki penza ke bazaka kana garçon wana. Ayebisi ye muninga nanga. Yo uzwi chance libala poto. Mobali ya poto alingi yo. Moye ezate okata. Na oyoyo. Soki bakangi yo. Okusuka ndenge nini? Ya lobi te. Nga moko na yebi ndenge na okendele na yango. Oyoyo ya awa tosito mesana. Ye wana na to mesani na biso te. Nga moko na yebi ngonga nini na koyebisa oyo ya awa. Camarade na lobi problème ezate. Leki na ye na ndako o ayeba kipe makambo ngo abi yaya. Basi bapeselo enveloppe yaya. Basi bakangele lupangu ndenge zalaka kaka. Nga na moni mutuno ya kotoyo tika. Kata masolo yaya. Obongisa nzela na ya poto. Yaya lobi vanda calme. Oza leki. Nga moko na yebi ndenge na komemela makambo ngo. Bavandaka mobali ne wana ya Congo abano mona ka mwasi ba changement kaka talaka bandi ko zwa ba code ba carte bandi ko kende mobali otinda ndeka gezala kaka mwasi pena ba changement ekoti akomi na mobali ya poto nanda ko pe kuna kaka ndenge zala kaka mwa changement pe ekoti tala kaka bakomi na beau frère a poto bazwi bokilo na poto. Mwana mbala wapatika ki bango tazo sunga tangu nyonso. Mubalo bazalaka ne na Kongo atuni albi na moni yo mikolo yo ça va abi nazo bosa na koyebisa yoti. Noko na biso moko abunga kala ba mama bayeba akutu sute akenda wapi. Nzoka na koma na poto. Na ba réseaux sociaux oyo kaka toyeko découvrir ye. Yende penza mutakomi ko sunga biso mikolo yo. Wana zo yebisa na mobali na o wana ya Kongo. Ayebise ke noko na bango abunga na kala. Ye mutu abimi mikolo yo ba retrouver kana ba réseaux sociaux. Yenda komi ko sunga bango yango zo mona ba changement oyo. Akompe mususu pe soka zuma quelque chose, akabeli pe mobali wana ya Kongo. Bazo continuer na bango kaka, ye moko zo gérer bango kaka côté Congo. Côté poto. Côté Congo, côté poto bande côté Olanda. Mokili makambo. Munoko ya ngai, kasi lisolo na ngai te. Azo kende na bango ka bongo. Koto kaka bolingo na ezali, na poto finance. Koto bolingo, na poto finance. Ba continue mobile ya poto. Asali sile ba document. Atindi mbongo na famille. O nyoso basenga ki ya facture apesi. Asengi mwasi na yaya
abongisi babiloko nyonso mwasi azobonga makala te po aya poto. Camarade na ye tete ayebisi ye ndeko olingi okende mpo na nga na moni solola na mutu no ya awa. Yebisa ye verite ozokende libala. Ekosala ye pasi me oza na shwa te. Yebisa ye ayeba. Leki na ye pe ya mwasi o ayebaki likambo yango na ndako abi yaya ozokende solola na mutu na o awa. Yebisa ye yaya bosilana na yebisa okutu banda kala yaya kata likambo moyokaka te. Lokolo komi penza ke ozokende na yo tikala kosilisa makambo oyo. Abi probleme eza te bomitungisa te. Nga moko na yebi ndenge na okende na likambo yango. Bino bozala na bino calme. Bandeko, nzamba ya kosala grâce, mwana mwasi wana aye poto. Avant ya poto, ake kosolola na mobali wana, nini agenda koyebisa ye, ayebisi ye noko na biso wana o wana nga na betela kwa bunga wana. Tangu aitoyo kozongela eto retrouver na ba réseaux sociaux. Abonga na ye kuna na poto bandakala. Aza kosala ba démarche, abengisa nga me ba mama, ba bombela kinga. Ba yebisinga kaka juste kendenge na zabwe nazo kende. Ndeko moko bwa yaki atindi ba document ba makambo nyonso nazo kende na mukanda ya ndeko wana. Ya solo ya mbala kata bo isiko to kosala ndenge nini vobabi komitungisa te. Nga soki na kei na kobunda na bunda na ndenge zalaka na kobengisa yo. Wana azo promettre mutu na ye wana. Noko azo bengisa nga na poto. Atindi ba dokima ndeko moko aza awa nazo voyager na dokima ya mutu moko azalaka deja kuna na poto. Nga pe na yeba kite ba mama ba bombela kinga e salami brisk. Mendenge nazo kende na kobundana na bengisa yo bandeko. Yango makambo atikala ki koyebisa mutu na ye wana. Malgré conseil ya tete, camarade ne tete. Na leki na ye oya mwasi oyo. Aisi baonga mona ebinde na omembela makambo yango. Kuna ake koloba makambo mususu. A voyager, aye poto. Mobali pa yambie na mutema ya kofungwama. Babandi pe vi na bango. Akomi pe awa pe avanda kikimete, azo continue toujours kobenga mobali wana. Bazo zalaka toujours kaka. Azo tindila ye ba mbongo, azo tinda ba carton. Mbongo siko achaka ngo na kombo a tete. Po tango azalaki na Afrique tema bakangana na tete aza penza camarade na ye, mobali oyo ya poto oyo ayeba ki pe deja tete. Po ezako zala ba mikolo mususu, mobali ya poto abengi, o toza na biso na tete. Na bimi muke na tete. Naza epa ya ba tete. Donc papa na biso koto ya poto koto yo ayeba ki deja tete na masolo. A solo la pe kutu na tete une fois na téléphone. Tete kutu ye nazo passer yo tete. Alors, tango akomi na poto awa, masolo e continue ki nango na tete na mobali ne oyo wana tikaki. Bazaki na bango bengana, soki mbongo azako tia na kombo ya camarade na ye tete. Mais na kati ya telefoni na ye, numéro ya mobali wana pe ezalaki. Atia photo ya cousine na bango moko boye ya mwasi. Yango ya tia photo na WhatsApp ya mutune wana ya Congo. Tete pe asaki ne pe ami na eka toujours na WhatsApp. Akotinda mbongo na kombo ya tete. Soka tindi mbongo na kombo ya tete, apesi mutunone ya kala code kaka. Po soka tia na kombo ya mutunone na kala lokola za mwana mobali, vrai kombo na ye eko revese. Alors azako tia kaka na kombo ya tete. Ezaka lokola na sungaka camarade nanga tete, na kabela camarade nanga tete o tozalaki ngana ye bien na Afrique. Alors akozwa code ya mbongo ya tindi na kombo ya tete, akomeli yango mobali ne wana na WhatsApp, esika tia photo ya cousine na ye. Ye mobali wana tango akozwa code wana yende akobenga siko tete. Tete yaka na deja na code yawa toke ne récupérer mbongo. Basala yango bambali bele, bakenda akozwa mbongo, bakenda akozwa ba carton e yaka nango. Camarade ne tete wana na Afrique abengi muninga bi ndeko. Ozoyo kaka te.
malgré okenda na yo ozo continue kaka kotinda bambongo, kotinda ba carton. Malgré atindelaka pe tete, tango atindaka pe watindi mwa mbongo, akozanga te koloba kino longola ndambo boye pesa tete. Soka atindi pe carton, tango ba ofungula carton wana, tete na chelo biloko boye. Tete malgré na biloko nyonso wana za komona kaka ndeko fala kata parce que eza danger. Osi obali, osi okomi na poto. Akosi mobali ya Congo, koto noko mutabengisi. Nzoka nde ayake pa noko te me ayaki libala. Eumelaki likambo wana ba continue kaka na système wana. Leki na ye o atikalaki na Congo, o apesaki ya na ye conseil ya lokozo kende poto. Tika makambo mwana mobali oyo. Bosa na ye libela. Leki ya yebi kaka ke ya tika, ya bosana makambo esila. Nzoka nde ba continue kana bango yango kaka likambo yango. Ba koma kosala likambo kaka 3 personnes. Ye moko yaya awa, camarade na ye tete, na ex na ye. Bakoma komemelaka likambo yango bongo. Leki ya yebika keloko apesaki yaya toli, yaya lokola sa ya mikili, likambo ane sila, nzoka nde e continue kaka. Mwana mbalo ya Congo, so bazo solo na mwana mwasi koto. Mwana mwasi ya koto aprometaka mwana mbalo wana, nakobengisa yo, nazo bundana kaka. Makambo soke simbi, okoya mikili. Mwana mbali peso bazo solola aremakaka mususu bana bazolela mwa makele po amikomelaki deja na bana mibale alanisaki bango mbambo na 2 ans et demi akomaki deja na bana mibale alanisaki bango mbambo. Mwana mbali wana ayoka makele la bana akosaka kaka te bana bokilo na biso boye na boye bana ya noko elekela kaka bongo nzoka nde baza bana na yemoko ya boti na libala me akosaka mobala na soko yoki makele la bana ke ezali bana ya bokilo na biso. Baumeli na likambo wana telima camarade ne tete apesaki batoli mingi ya kobenda camarade ne matoi camarade kata camarade tika camarade na boyi azolinga koyokela camarade te azo continuer ka kotinda biloko na kombo camarade ba carton na kombo camarade na lobi non nga na continuer na buzobo te po muninga na nga asa koma mwasa libala mukolo makambo ekoyinda telima batiaka mbongo na kombo na nga ba carton na kombo nanga ezala ke soki batie mbongo mobali ya ye na code akobenga tete yaka tokende lokwa mbongo ezala na kombo ya tete ako se présenter a présenter document na ye mobali apesi code ba récupérer mbongo so apesa tete we ya ye pa zu ya ye tete amoneke kombo nanga ekomi na danger nga malamu na mbibimisa na situation oyo nakoki ko continuer na buzoba oyo te. Tete ayeko bimisa secret ayebisi mobali wana ya Congo oyebike mutu na ndenga kenda bonga kenda libala mbala lobi libala bi oui mutu na ndenga za bonga kenda libala noko na ete mutabengisa ye akenda na ye penza libala ndenge bosolola ka bongo ndenga tindaka bambongo ndenga tindaka ba carton akenda na ye libala. Alors ngana moni nako umela lisusu na buzobo te parce que za danger na teye na ndenge nyonso azolinga koyoka te ngana mibimisi na situation oyo mena linga ko tiko bongo te na yebisa oyebake ndenga kenda bongo akenda libala bana no yoka balela la ntu bosola na telefone makela bana ezala bana ya bokilo na eti ezaka bana ya noko na eti eza bana na oyo ase aboti kuna na poto bande ko mukili makambo to sukelia wapona leloyo. To sukelia wapona leloyo na kote la bino suite fin ba kalate eko umela te eko landana suite fin to découvrir eko suka ndenge nini tete abimisi secret. Oyo babomba banda kala ba geraka bazozwa ba code bazozwa ba carton bazozwa biloko ndenge na ndenge tete alobi nabimisa secret bandeko. Toko luka to découvrir na suite fin na biso ekozala ndenge nini mutu bazako tiaka mbongo na kombo na ye ami bimisi na makambo. Merci beaucoup na bino noso bozuita na bino ya kolandanga ya koyokanga bo continuer ko s'abonner ko like ko aimer et osala ngai bien. Na pesi merci mingi na papa na ngai Papa Cielo Isaac Nsimbalongo
na Angola, famille Longo nyonso na pesi bino ba merci mingi baleki na ngai. Na bosanité ma belle parfaite ya balankanza na Luanda, merci beaucoup. Yarit mabeti na kati ya Lyon Yarit makeup, oaza na besoin makeup aluka Yarit mabeti, merci beaucoup ma fille chérie. Na profiter pe lisusu kopesa ko souhaiter joyeux anniversaire na mwana na ngai Eveline Dembo Molai na kati ya Carlo, joyeux anniversaire. Bandeko nyonso babotama na mois de mai. Esika nyonso ezwami bino soko yebi ke obotama na mois de mai. Na souhaité bino ba joyeux anniversaire, ba happy birthday na bino. Irlande mobimba na pesi bino merci mingi, mwana bino yeyo Irlande mwana bino yeyo na pesi bino merci mingi. Partout bolandi ngai monde entier bandeko nyonso Schengen na bosani bino te. Lola na bino yeyo. Merci ndenge bozolanda ngai, bo continuer ko s'abonner ko sala ngai bien. Mokili mobimba na bakwen nyonso bozali. Na pesi bino bambote bele. Tokutani na bino kalate na suite fe na biso ya Tete abimisi secret.